alors que entre serviteur et William, le ministre de la presse, moi, on a beaucoup soigné. On a toujours un niveau sur la vie, on a conseillé sa vie. Na kati ya Intelligence TV, chaîne nanga, chaîne na yo, chaîne la biso nyonso, oza kosola biso, tosabone, tozwaka actualité, tozwaka information passée partout dans le monde. C'est vraiment votre humble serviteur, le Seigneur, le ministre de la presse, moi on est à Babou Soyer, et je dis comme ça, moi qui est de sa famille, va le plus bonne fête de femme, va dire. Moi, aux ya femme et tout ça, merci à Anna PCS 2022. Et je dis merci à mon réserve privé personnel Hachidi pour assigner vraiment technique. Il y a elle ça mange, il y a quelqu'un à il n'y a pas de zone il y a des solutions. C'est la raison de la Moussala, donc vous avez important dans le monde, on 10 francs, de Sungaye, allez sa famille, de Sungaye, à Sunga, Nibota, à Sunga, Bato, Amisunga, le petit comment on a commune d'Anjili, précisément dans la quartier centre, vous avez peut-être dans la ville, il y a Kinshasa, notre président Fati Benton, je dis directement à mon regard pour Moulanga, on a vraiment invité dans la autre Souganaye, dans la quartier, l'émission de la mission pour le papa, l'émission métier. Bonjour papa. Bonne santé, bonne écoute, pour accompagner les gens de la base. Bonne fête. On va prendre la société de mon papa, abonné à Intelligence, bâtiment sur Oyo, na Oyo, na posé à Oyo, Moussala Oyo, Moussala Yango, Abanamona Amini, Moussala Yango, Moussala Abada, et après, on a la Kona, et à Moto, à cette maison, et va identifier la Yesha, Moussala Oyo, la Facebook, Papa Mona, à cette maison, et à l'eau, Moussala, Moussala, pour ma santé, Papa Mona, Ronani, Moussala, 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 encore du Congo na ngai, Congo na ngai, Inosa Benda, aza congolien, asalaka na senge awa, na quartier senge ya Njili awa, na Congo na Njili, na ville ya Kinshasa awa. France, nde na 2002. Mosala oyo nini kosala kitambo kosala mosala oyo nakosala eza mosala ya bolingi eza mosala esalaka nyonso oyo etali makambo ya sapatu likapa na makambo oyo etali kaka makolata babot bamedele kaka etali makolata Ok, merci papa. On a un peu, comme les gars, un peu de tout ça, c'est moi, c'est un peu de la parcours. Si beaucoup m'a dit, la 2020, papa, on est au soir, on a un 2000, beaucoup m'a dit, la 2020. Ça, oh, oui, la banane depuis 1900, 1906. Si le lot, dans le temps de la 2022, oh, en tout cas, l'Amérique a comme ça, la maille. Vous n'avez qu'est-ce que vous savez, la maille? En tout cas, pour le mairie, les avis, ceux qui matérialisent sa vie, en tout cas, ils font ça très bien, ils sont avec la vie. Ok. Nakolanda kumwamini na mokili mingi cordonnerie eza vie, cordonnerie eza mosala moko oyo okoki kotika te. Soki okoki en peu yosusu baavantage ya mosala oyo ya cordonnerie eza nini oyo ezopesa yo motivation ezosali komotive te otika yango tolobaki cordonnerie eza vie kotika yango. Cordonnerie eza vie na oyo kotika kotini na lobaki parce que tout d'abord relation esaka relation et puis que fozala na mayele oyo ya kovivre na bato oyo bakoya ndenge oza koyamba bango ndenge opesa bango misala bango ndenge okosolisa bango en tout cas fo ozala discipliné
tofunza na manière bien ya koyamba bato po epesa yo mpe fi ya bien. Ok, donc déjà on peut expliquer l'avantage, sinon il y a déjà la relation, pose la client envers la client, envers la boutique à misala et pas la yo. C'est cool. Est-ce que la musala ou a des avantages exacts et des avantages de la musala ou la plupart? Parce que quand on sale à gros, ça a un avantage et des avantages. Les avantages de la musala ou les amis. Voilà des avantages déjà. Voilà avantage ezali na besoin oyo nga nasalaka. Besoin na ngai na moke moke nde nazokozwa nazokosala besoin na ngai ya moke moke. Yango toloba te soki ede eyali moyen ezali tokoki kotala makele kotiba makele soki otravaille po tosungaka mpe bato. Sinon des avantages na ozali des avantages na mosala les avantages ya mosala oyo ezali fo ko machine ezala makambo mosusu baforme bamakambo mosusu mpe ezali po epesa des avantages. Avantage ya mosala oyo eza ndenge travail fe ezala bien accueil ya bato fe ezala relation fe ezala nyonso wana eza avantage epuis outillage soki ezali ekopesaka toujours avantage. Abonné de la toujours branché dans la chaîne lorsque notification est continue, on a vraiment la souvenir de ce papa n'a pas la difficulté du niveau pour vendre depuis 1996. La difficulté du niveau dans la difficulté ezalaka soki ozwi eloko ya motu soit ebongisi yango en tout cas okota na difficulté. Soki motu wana mpe aza na savoir vivre te ana mal comportement en tout cas okofuta eloko wana. Soki ayebi savoir vivre otika yango akei otika eza vraimen grave ya te. Mais soki okutani na eloko oyo bapesi yo obongisi yango okutela fo motu okutela mpe na mauvais temps avantage yango wana. La difficulté oyo utaisise déjà sikoyo inscre osala oyo okelaka moya selite osala oyo ozokama lokola mosala nyonso oyo moto alamuki na ntango ndenge na mosusu azwisaki na ye ake bureau azwisaki na ye awiki non nake mosala ya mpona entreprise mokutu na lekonko mosala oyo okelibikela yango sotele mosusu na baninga oyo otanga na bango na bandeko na baconnaissance na famille. Mosala oyo naolela yango selete parce que eza mosala monde entier ndenge eza koeza métier nanga aza boye nde nao travaille boye en tout cas difficulté ezalaka yango na biso bato mais ate ya mokie esungaka biso yango nazongo comme métier na ngai eza mpe métier coordonné yango nasalaka mosala oyo po epesa biso mwa mokie ya kovivre yango chaque jour nayaka naleka na bas de l'école parce que natali bamétier nasedela nanga na colonie mpo nali colonie ezali force moko en tout cas ata ya mingi ezangi mais ate ya mokie po oyo moyen de vivre en tout cas ezalaka te yango nalinga métier na ngai ya colonie oyo nasalaka mosala nanga colonie. Sikutela bato oyo balisa misala ya maboko même soki bakokoza mai mwana verni mokozosolaka mosala ya bino oyo eza couturier to couturière aza komermise misala ya bino mpona ye esaka oko ndenge ntango olokola bato mosala wana mosala ya bazoba mosala wana nini alosisango parceke azali nini mayele te na place yango ezosala esaka yo ndenge ntango biloko afongozokola bato ndenge alimisa mosala en tout cas esalaka nga mpasi mingi parce que nyonso eza mosala ntango omoni mwa kwanga eloko baplace wana olaki nango en tout cas ekosunga yo na mokie oyo ozokozwa
bato oyo balingaka misala bango antuka nalebetaka nango parce que mosala eza kopesa yo mosala oza kobifana nango yokende konekijango antuka okonesi te mais na mosala na yo soki onekijango te soki chaque jour oza kosala mosala na yo antuka nzambe asonaka kaka ata ya mingi ezangi mais mokie okozwa yango mosala ya mabe eza te nyonso eza mosala bandeko kotokola banana lobi mosala nyonso eza mosala mosala ya mabe eza te mosala ya mabe eza te mpe omeka mpe nini komeka mpe koéclaircir bato mosala ya mabe eza te c'est-à-dire que bandeko oyo mpe nini oyo c'est-à-dire bazokale bato bandeko oyo bazokotela bato wana mpe nini eza mosala. En tout cas, oyo bazokokale bato soki otenge eza mosala te parce que bamétier eza ebele otika kokale bato okende oyokola bamétier na bamétier nyoyokola ndenge wana na moke moke nzambe kosunga yo na moke moke nzambe kosunga yo mais soki ozokokale bato suka lango soki ebetakangi suka lango e pourtant omoni mpe ezaka berege na ye okoba misala eza ebele nzambe asungaka motu na moki oyo okozwa yango wana kaka ndambo ye ndambo mokomi fi yango wana soki lelo mwana yo ndeko na yo atangi alike noki nayekola mpe métier moko de quelqu'un à part métier na ye komosa aza eloko ya métier mosusu parce que oza mpe awa nini tozalaka utilisé baza wana na bajustice baza mpe na biso bacontribue alike no bakatinakolona nyonso yanga misala ya culture ezaka mosala ya ministrie métier donc papa koloba nini bon en tout cas nakoloba eloko te parce que métier nyonso eza métier oyo asalaka métier na ye suka nango azwaka mwa lifuti mais soki oza kosala eloko te okozwa mpe eloko te mais oyo asalaka akozwa lifuti na ye nango moke wana ndenge aza kosala. Donc merci okokini kobanini mpona bahygiène mpona hygiène nyonso oyo ezali kovanda kozala bamandia kozala bato ya kokale bato moko boye na place ya koluka mwa défend nakozobaka te nakosokaka plusu nakoluka mai mpona kosunganga tanina nasonga leka nasongaka lipapa mais azoprefere na ye kokalema azoprefere na ye kokotole oprefere na kosala vie ya tie okopesa conseil nini na bafrère basœur bana bayeki oyo baza na bandako conseil moko te conseil mana kopesa métier nyonso eza ndenge même kozokimika plus suka nango okozwa lifuta même koza porter suka nango okozwa lifuta yekola métier tika badesotre ya babango nzambe akosunga na métier oyo ozokosala na moke oyo okozwa nzambe akosunga oyo basalaka bajera bate kotikana makambo wana eza monene yekola métier nzambe akosunga nzambe akoyeba kaka ndenge akosala mpona kotika kosala badesotre olinaka moko osalaka minga osatisfait na mokonzi ya mboka osatisfait na gouvernement osatisfait na ministre ya art ekete parce que oyo eza art oyo art etali ministre ya art nakosenga na osatisfait na ministre ya art osatisfait mpe na mokonzi ya mboka mpona jeunesse mpona bato oyo oza mosala ozala art ozala création osatisfait okokili komani ya mokonzi ya mboka mpona nini na minute ya artiste oyo na mwakalora voilà na minute oyo na préfère mokonzi papa Tshisekedi préfère mokonzi ya art na biso oti ya masolo ya métier na vie eza bien métier yango epesaka motu position ya malamu ya kibumutu métier eza très bien sala métier pour vivre très bien na moke wana oyo okozwa na métier oyo ozokosala pour vivre yo moko komona makambo nyonso ekende malamu kotika desordre oyekola nde bamétier mpo ntina yo etambola malamu soki klase kote klase okoki te ene na métier mpe yango motu ezotambola mokili
yekola métier na sengela bino bozala kimia boyekola bamétier nini okoloba étage directement on peut se dire en conscience que soutenir est-ce que c'est pas numéro contact na ezali 081 48 32 535 na Vodacom na Tigo ezali 089 740 67 55 numéro na ngai yango wana place na ngai na fandi ya mosala naza na marché numéro 14 awa na famille mingi awa na quartier 5 ebenge ya emilio namoni ya siki wana. Merci beaucoup de abonner à télévision. On va toujours brancher dans la chaîne de l'émission. Alors, attends, il n'y a pas de sous métier, il y a des sous de moi. Poser vraiment une occasion de reprendre la curiosité. Alors, aussi l'occasion de aussi ça pour la métier. Parce que le métier, il est scénario, il y a la potentialité, il est scénario, il y a la pour la famille, il y a beaucoup. Ce soit parfaitement dans la relation et de la relation à la relation ça veut dire assez souvent la relation à moi j'avance ici à qui c'est la famille et sans oublier par exemple de la foi à Jean-Paul Malade dans sa posture va la sexer dans la mode et bébé va la remonter la dessous à qui c'est la mode et là je vois les chambres de l'homme dans la famille ya bino nyonso baabone na biso ya toujours projet côtier vous serez vraiment jamais ici apesi bonne feu ya basi nyonso balobi basi nakomani kosala misala mpe lokola biso tomona na kati ya gouvernement tomona basi azotravaille assez vraiment bazali koposer plus que les hommes de merci à nous restez branchés et compte en moi. Bye bye.